Incrédulité, Seigneur notre Dieu, envoûtement et déboire, esprit viens encore voyage, mais n'a détruit nos césars, ni l'essence de faire la Congo de Jésus. Et ça, ils sont comme les Jésus. Tant que si le commencement de Panama. Amen. Amen, amen. Utazole sabiso azata kana bibi. Azande takana. Tango nazo se rappeler encore. J'étais encore trop jeune. Naole la nagé nazo me manga nagé. Achinu maboko likolo. Pour moi, je voyais qu'il y a des punition. Il y a des fois, je l'haïssais même dans mon cœur. Mais vous ne savez pas, Azo Salamine n'a vu. N'a témoigné à Fabango Baya. Plein de tissus qui sont en 4 malades, même médecins, même kiss, même hôpital, même béton. Tous les trois, Bakofi, je suis resté seul. Même le docteur m'a posé des questions. Est-ce que vous en avez battu pour la koya koti kon hôpital? Mon thème na yo ezali, tu ne l'as pas. Na ko servir les hommes qui sont capables. Tozoli tata tango tozoli saye. Pour bête Yesu Kristo maboko na je crois que c'est la deuxième fois que nous avons avant. C'est possible que la deuxième fois, nous avons essayé pour la route à la vie. Qui par exemple, nous avons essayé pour comment faire. Ça, c'est un frère que je connais à l'écoute. Amen. Je le connais un enfant de l'écoute. Et là, on l'a demandé au frère. Alléluia. Alors, je vais l'écouter, mon baptême, qui s'est épaulé, la malouko. Et de plus, parce qu'elle fait que de l'église. Amen. Voilà. Je sais que la prédication que j'ai amenée aujourd'hui. Ou les églises ne pas. Matteo na nango lelo. Vous êtes habitué à des déclarations, vous êtes habitué à des choses sentimentales. Mesani na bamatatoli pe na makamoyo ya bonzoto des sensationnels oyo eningisaka nzoto. Je vais vous dire kasi nalingi koyebisa bino ce matin il n'y a pas de sensationnel ete na ntongo lelo na biloko eningisaka nzoto wana eza te. Il y a ce qui est plus que sensationnel kasi ezali oyo eleki koningisaka nzoto. Nzambe apambola bino. On peut lire la parole. Oui, Matthieu chapitre 3. Matthieu verset 2. Molongo ya mibale. C'était là pour lire rapidement. Soki ndeko moko akomi akoki kotangela biso na lombango. Matthieu chapitre 3. Le verset des paroles du Seigneur. Amen. Il disait,
Abandai koloba. Répondez-vous, Bopongwana. car le royaume des cieux est proche. Pambate bokonzi na likolo ekomi pele. Père, nous te disons merci ce matin. Tata topesi yo matondo na tongo yo. Nous sommes conscients que tu es là. Toyebi ete yo ozali wana. La première prédication dans la Bible Lite ya liboso na Biblia a commencé par se dire de repentir. ebanda na lelobeli oyo bopongwana. Laisse que ce matin, oh Dieu, Tika ete na tongo yo nzambe. toi qui sondes les cœurs et les reins, Yo oyo monaka mitema pe toi qui bosindo. connais les choses cachées, Yo oyebi makambo ebombami. laisse que ce matin, Tika ete na tongo il y oyo a un cœur qui doit revenir à toi. ezala motema moko ezonga epai na Au yo. nom de Jésus, Na kombo na que le Yesu. Saint-Esprit descende Ete molimo santo et nous akita. convainc ce matin, Pe andimisa biso na tongo oyo. afin que nous puissions comprendre de quoi il s'agit ce matin. Po ete tososola na nini esengeli na tongo oyo. Bénis ta parole, Pambola liloba na yo. bénis ce moment. Pambola eleko Au oyo. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. On peut s'asseoir. Tokoki kovanda. Notre thème ce matin, c'est la repentance. Mama na likambo na biso na tongo lelo ezali kobongwana. Posez-vous la question, Bomituna mituna to motuna là où nous venons de lire, esiko touti kotanga c'est Jean-Baptiste. eza Yohani Mobatisi. Qui est Jean-Baptiste? Yohani Mobatisi aza nani? C'est la personne qu'on a prophétisée par Élisée. ezali moto oyo mosakolelisa asakolaka mpo na ye Avant même la naissance de Jésus. yambo ete Yesu abotama. Il a dit, Alobaki la voix qui crie dans le désert. mongongo oyo ezoganga na kati na biliki. Qu'est-ce que cette voix disait dans le désert? Nini mongongo wana banaye koloba na biliki? Aplanissez les chemins, Bobongisa nzela, préparez les chemins. bobongisa nzela. Il n'y a pas que ça. ezali kaka yango yangai koloba Aplanissez les chemins. bobongisa nzela. Pourquoi Jean-Baptiste est venu commencer sa prédication de par cela? mpona nini Yohani Mobatisi aye kobanda liteya na ye kaka na yango? Malgré que Esaïe avait déjà prophétisé qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour nous annoncer à aplanir les chemins. atako mosakoli Ezayi alobaki ete moto moko akoya yambo Yesu mpo alakisa biso ndeni tobongisa nzela. Jean-Baptiste, Yohani Mobatisi quand il est arrivé sur la terre, ntango ye akomi na mokili awa car pour faire sa mission, mpo asala lotombo na ye, sa mission c'était de préparer le chemin et aplanir les chemins pour l'arrivée de Jésus. lotombo na ye ezalaki kobongisa nzela mpo na nkolo Yesu. Préparer le chemin, kobongisa nzela cela veut dire elingi koloba préparer les cœurs du peuple, kobongisa mitema ya bato de savoir qu'il y a un homme qui va venir, bayeba ete moto moko azali koya c'est lui qui sauvera l'humanité. ye nde akobikisa molongo. Si vous croyez en lui, soki bondimeli moto wana koya vous vivrez. bokobika, Si vous ne croyez pas en lui, soki bondimeli ye te vous périrez. bokobunga. Voilà pourquoi, tala ntina quand Jean-Baptiste est arrivé, ntango Yohani Mobatisi aye sa mission, lotombo na ye sa première prédication, liteya na ye ya yambo il dit repentez-vous. alobi bobongwana. Il n'a pas dit que Dieu vous bénisse. alobaki te ete nzambe apambola bino, Il n'a pas dit recevez. alobaki te boyamba, Il n'a pas dit oh, non, il a dit alobaki repentez-vous. to kasi alobi bobongwana. Alléluia. Amen. La repentance, ça veut dire quoi? kobongwana elingi koloba nini? C'est avoir un vif regret elingi kozala na koyoka mawa mpe pasi na kati na yo quand il s'agit de mal. ntango likambo ya mabe ezali. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La repentance, c'est avoir un vif, kobongwana ezali kozala na koyoka pasi un regret profond. koyoka mpena mawa na kati ya mozindo ya motema na yo. Quand tu commets un mal, ntango yo osali mabe tu sens que tu es tombé. oyoki mpena ke nakwei osali mabe sikoyo Et quand pasi quelqu'un est tombé, boye ntango moto akwei il ne reste pas assis. atikalaka ya kovanda na se te, Il fait tout pour se relever. asalaka nyonso mpa telema. Il ne veut même pas voir que les gens le voient et qu'il était tombé. akolinga te bato bamona mpe basosela ete ye akweyaki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste dit, répandez-vous, Yohani Mobatisi alobi bobongwana car le royaume de Dieu est proche. po
ete bokonzi ya likolo ekomi pene. Bien-aimé dans le Seigneur. Bolingami kati na nkolo. L'église, Ecclesia c'est un cadre où nous avons comme ezali esika oyo toza kaka na lotomo ya kobongisa mitema ya bandeko mibali na bandeko basi oyo tozali mpo tokende likolo. Ecclesia n'est pas là pour enseigner les choses de la terre. ezali te mpo na koteya bamakambo ya mokili awa. L'église Ecclesia vient nous préparer pour le ciel. eyaka kobongisa biso mpo na lola. Voilà pourquoi la Bible dit. yango ntina bibili elobi bomengo na yo ezali Là où il y a ton, esika wana nde nini ekozala motema na yo. le trésor est sur la terre. soki bomengo na eza ana mokili Ton cœur aussi sera sur la terre. motema na yo mpe ozala kaka na Mais mokili. la Bible me dit, kasi bibili elobi na on nga est façonné par les choses du ciel. bino bosepela mpe bolanda makambo ya likolo. Les choses du ciel babiloko ya likolo sont. Alléluia. amen. Les ciel est spirituel. likolo eza molimo. L'église n'est pas là pour commencer à enseigner les choses de la terre. eglise eza na te mpo banda kolakisa biso makambo ya L'église est là mokili. pour nous préparer pour rencontrer celui qui est décédé et qui est vivant pour nous. eglise eza wana mpo na kobongisa biso tokutana na moto ya kufaki mpe aza na bomoi lelo mpona biso. Écoutez-moi, na ntango na kala quand Dieu a créé l'homme et la femme, ntango nzambe akelaka moto mobali mpe mwasi il a mis dans le jardin de l'Éden. atie bango na elanga na edena. La Bible dit que Dieu descendait chaque jour pour voir l'homme et la femme. biblia elobi ete nzambe abandaki kokita na elanga mikolo nyonso mpo atalaka Mais bato. le jour que l'homme et la femme ont péché, kasi mokolo oyo moto na mwasi na ye le basumukaki jour qu'ils ont commis le péché, mokolo oyo basalaki lisumu la Bible, biblia elobi na nga ils ont fui. bakimaki Ils ont changé de position. babongoli lolenge ya kozala. Bien-aimé, je vais te dire, molingani alingi nayebisa yo quand tu commets un péché, ntango kosala lisumu tu changes de position. balabala kobongola lolenge na yo. Et regarde, Dieu descend. nzambe akokita na ye Il cherche Adam et Ève. aye sikoyo akomi Dieu commence à prier. nzambe akomi Où koganga est-il Adam et Ève? ata oza pierre Adam tosala pouvait dire, kasi alika koloba nous sommes cachés. tobatani. Pourquoi êtes-vous cachés? mpona nini bobatani? Qui vous a appris que vous êtes venus? nani alakisi bino ete boza bolungu? Vous mangez les fruits de ce que je vous avais interdit. olie mbuma ya nzeto nakokisaki bino. Il dit non, c'est la femme. yalobi te eza mwasi. Ce matin, bien aimé, na ntango oyo la ndeko question n'est pas à Adam et Ève. botuna wana bazotuna dala Tu vas manger aussi les fruits de ce qui t'a été interdit. bazotuna nde yo oliei mbuma oyo bapekisaki yo te. En tant qu'enfant de Dieu, akozala mwana na nzambe nous avons des interdits. toza na biloko Des bapekisaki choses yo. qu'on ne peut pas faire. toza na makambo okoki kosala te. soki tosali On yango peut sentir un vif regret. tosengeli C'est dire qu'aujourd'hui, je suis dans la position ensemble avec Dieu. lelo nga naza so lolenge lokola mokele nzambe yokanga molinga Le péché lisango nous sépare de Dieu. lisumu ezokabola biso na Le nzambe péché nous sépare de Dieu. lisumu ezokabola biso na nzambe bibiliya La elobi main de Dieu n'est pas courte pour sauver. loboko ya nzambe eza mokuse te kobikisa kasi mpo na ntina masumu Dieu devient court. loboko ya nzambe ekomeka mpe ozoluka lipamboli La main de Dieu qui t'a porté la bénédiction. eza lipamboli ekoka nzambe yokanga ndeko La main de Dieu est courte. soki loboko ya nzambe ekokuse lipamboli ekokombe pamboli yoka yolitali bibiliya elobi L'oreille de Dieu lito ya nzambe va dire pour entendre. eza makasi te peyoche kasi lisumu Que l'oreille de esalaka ete lito ya nzambe ekoma kotemba ayoka te nzambe na yo okoganga nzambe akoyoka te Bible dit, amba te bibiliya elobi la main de pierre de péché. po tokosombolela liboshe lya lisumu mosangi Séparé de Dieu. akangani na nzambe yokanga tala ntina na ntango ya kala Après que Dieu a tout fait dans le jardin pour récupérer Adam et Ève, nsima ete nzambe asali nyonso mpo azwa lisusu adamu na eva à ne pas les donner l'occasion d'aller toucher à l'arbre de vie. boye bapesa bango nzela te bakende osimba nzete ya bomoi. Après beaucoup de temps, nsima mwa ntango ebele la rencontre d'Abraham et les autres, boye nsima na baabrahama bisusu baye le péché a commencé à s'irabonder. lisumu ekomi kokota mpe koyebele na La kaka Bible me dit bibili elobi que kaka Dieu s'est fâché. ete nzambe À cause asililaki du péché, na ntina il lisumu y a eu la déluge. mbula ya noa ebetaki Les gens sont morts. bato bakufa. Quand Noah était en train de crier, ntango noa bana koganga répandez-vous. bobongwana Le royaume de Dieu est proche. bokonzi ya likolo ekomi pene
banero wakoyoka Quand il est en train de construire l'arche, ntango azotonga bwato il y monene a même les gens qui l'ont injurié. eza na bato banero finga Quand il faisait l'arche, balobi tala esika azosala bwato l'arche on le fait à côté des eaux. basalaka yango azuwa na mai ye azosala yango na kati ya Je mboka vais te dire une chose, c'est olinga vrai. bino na yebiso makanisi ya nzambe eza makanisi na biso te banzela ya nzambe eza banzela na biso Pas te venir ici ce matin na ye ate na ntongo oyo pour te comprendre la non. esala leta yo na ye kolakisa nzela C'est pas mener une prédication na ye te komemela liteya que te vous bénisse. oyo nzambe apambola yo Je te dis eza komemisa na ye ete akoya j'avais dit qu'il n'y aura pas d'amen aujourd'hui. nalobaki ete amene kozala nango te Les gens n'aiment pas cette prédication. bato balingaka mateyo te Alléluia. Ah. Parce que tous pamba te baso ont péché. basunduki Ils sont trouvés de la gloire de Dieu. bapimela mikembo La joie. ese esengo eza yokanga J'ai hâte. nzambe Je alobaki ne ferai plus les hommes, le monde avec les hommes. nakoboma lisusu mokili na mai te Il y a eu tout dans les gommes. sodome gomor mpe yaki Les gens mangeaient, vivaient, faisaient tout ce que nous faisons aujourd'hui. abandaki kolia komela kobalisa ndenge nzambe alobi Les gens n'ont pas entendu. bato bayoki te Le feu est arrivé. moto eyaki Tous sont morts. bato nyonso na sodome na gomor bakufi Mais Dieu s'est dit, après toute ma création, je vais la. akitsasa akindumba ekomi nango polele lese paso mais toza na eglise tozobondela kasi toza On a l'église. toza na eglise On prie Dieu. tozosambela Les nzambe œuvres de la chair ne sont pas kasi éloignées. misala ya mosuni elongwe kati na Quelles sont les biso œuvres de la chair? boye toza misala ya misuni eza nini Il y a la division. kuna bokabwaneza kuna bonyama Beaucoup de frères de ce monde. ebele na bandeko basala kati ya C'est ça nzambe que je vais m'envoyer ce matin devant vous. yango nzambe atindiga na obongwana na makambo wana Beaucoup de toutes ces choses. obongwana na makambo mabe wana Les divisions. koswana kokabwana Envie. kolula L'ivrognerie. bilanga Les choses semblables. mpe makambo ekokani na yango Les ailes pas de Dieu. eutaka na nzambe te Les pénigres avec Dieu. okobunga na makambo ya bongo. Alléluia. Amen. Répentez-vous. Obongwana Aujourd'hui, les péchés dans la poche. lelo lisumu ekomi na kati ya libenga ya moto Et là, vous allez voir manger bokomona bilenge la nuit na butu avec son téléphone. na telefone na ye Vidéo. Son ami, moninga na ye loin de lui, mosika mais proche de lui. kasi pene Ils sont sur vidéo. bango nyonso batie bavideo Pourquoi sur les vidéos la nuit? bavideo wana bosalaka nini ntango bosefilmaka na butu wana Qu'est-ce que vous faites avec vos vidéos? makambo nini botalaka na bavideo wana Je savais que vous n'allez pas me dire Amen. Et je suis conscient que vous êtes dans ces choses. na ye La prière que j'ai faite ce matin. kasi losambo nasali na Est-ce que ntango ton père écoute la parole? eza te mitema na bino yoka liyokanzali ekozokokana obongwana Pour que Dieu s'approche de vous. ete nzambe boyebisa boyebiso C'est la même personne qui te dit. loboko na nzambe nde ebimisaka Si tu es malade ce matin, soki ozobela na ntango oyo pas repentir. loboko na nzambe loboko na nzambe ekuma te na soki obongwani ata soki biso esupe te okoyamba lobiko na kombo na nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Yebi wana. Yebisa epenza. Il y a des malades qui vont se bouer. ezala mabala oyo eningisami Parce que l'homme est la foi. pamba te mobali na mwasi Ne marche plus dans la parole de Dieu. bazotambola su na kati ya liloba nzambe te La femme tombe son mari, mwasi azokosa mobali na ye l'homme tombe sa femme. La famille tata le mariage. ezala bato baza na kati ya mabala Ils sont sur la même porte basala ntina ekute moko babimelaka pour montrer aux enfants de femme en femme. po balakisaka bana ete toza elongo Elle a déjà pris de la place. kasi koinese
C'est un grand péché. La Bible dit, Bible qui est son frère, prier. Ici, ne parle pas leur frère. Bondi baza alobisaka ndekone te alobisaka bakoti na ye te alobisaka baninga te. Mais comment tu vas prier que Dieu va t'écouter? Sikoyo ndeni nobondela nzambe ayoka yo. Tu vas commencer à insulter ton pasteur. C'est le pasteur qui fait la mbouillate. Oh, pasteur qui fait la mbouillate. Mbouya. Ça va la mbouillate. Est-ce que pasteur qui fait la mbouillate? Est-ce que pasteur qui fait la mbouillate? Est-ce que pasteur qui fait la mbouillate? Parce qu'il y a de la mbouillate. Il s'appelle celui qui est monté à la croix. Et ça va la monter à la croix. Il y a des couleurs de croix. Pasteur qui fait la mbouillate. Pasteur qui fait la mbouillate. Alors ça me le laisse mater. Comment pasteur va prier toi-même tu es dans les péchés? Pasteur à moi de l'homme il y a mon arrêt à faire ta masouda. Moyen comme le daté. Parce qu'il y a une barrière de péché. Alléluia. Et Baka, il y a des sous. Tu changes les églises. On s'en fout, on a son avec l'église. Non, je vais aller là-bas, il y a beaucoup de gens, tu vois. Là-bas, La kuna ba tebele c'est que kuna nzamba monene na za. il y a même le petit, comment dire, les morceaux de bois qu'on fait tomber dans le corps. Ah, kuna ba benda kata loboko et lotami. Ba tete bi bakana nzoto. Il y a même les macros qui sortent. Ah, kuna o muta asanti ligodo. Vous n'avez déjà vu quelque part dans la Bible? Boyoka makambo na Biblia. Hein? Boyoka na Biblia. Vous l'avez déjà vu dans la Bible? Bombona Mais ça vous dit pourquoi? ah, sio sombia na Biblia kuna kwa. Je vais vous dire, Azalina bisabio. le diable plaît. Kasi Satan azalobisa. Aki Satan moto mtalikoloya. Attirez-toi qui est Po ebenda yo zawa olanda makambo wana. Ekenda bibangu yangu. Mais maintenant, non, maintenant il y a Mpepe mse yesika déjà. Et comme il ne peut pas échapper. Alléluia. Amen. Ça va s'arrêter. Et aussi là. Regardez, il y a des hommes qui montent en fait. Mais quand la bataille va monter à La l'échappe. question c'est de ça revient tout. Mais tu n'échappes pas à zéro wapi. La Kamwe, la Bible. On est combien de fois? Baza balugi mbongo. Ce sont des serviteurs de diable. Baza basali ya Satana. Parce que Satan, Bamba de Satana. fais porter cet enfant dans la nouvelle alliance. Bona kizelo petro. Il ne peut pas arrêter là-bas. Asuka jwana te. Cherchez-moi le menton. Alibodu kakazaka. Fais habiller mon enfant. Bona kizamwana kakazaka C'est le sika. Saint-Esprit. Bolimo satu. C'est mon texte qui te répond. Na tongo soko bongwali. Tu es entré dans la nouvelle alliance. Olokota na boyoka na sika. Saint-Esprit de Satan qui croit. Bolimo sata ko tera ko ya yo. Biblia Il lobi. n'a pas laissé comme ça. Asuka itena wana Il te. fait porter les chaussures. Alibola ti de Les sapato. chaussures c'est quoi? Sapato zanini. C'est les choses de l'évangile. Ezali sipesa wala ya bolingo. Mokai ya sango malamu. C'est l'important de la bonne nouvelle. Okozala bombebi ya sango malamu. Okolobela sango malamu. Okobikisa milema. Okodema baliere kaya kolo. Okodema milema pa ekise. Elolo kozala esengo. Eyo kopangwamba. Koluka banange mosa. Annonce l'évangile. Eya sango malamu. Tu viendras. Bilimo ekoya kati na kolo. Kembwe komatana likolo na esengo. Regarde maintenant les hommes et les femmes. Boye sino mibali na basi wana bakolonga. Tu rendras à ça. Zamba kofuta yo na bokama na bokama na bosala wana. Oui, je ne voudrais pas. Le royaume des cieux est proche. Bokonzi ya likolo ekomi pene. J'ai conclu par l'enfant prodigue, Nasukisi mpona koloba avec l'histoire de l'enfant prodigue, na lisolo ya mwana oyo abungisaki bozwi ya tata que tu rentres en toi-même. ete zonga kati na yo. Je t'ai dit que j'étais parti loin de Dieu. Olobi ete nakendaki mosika ya nzambe, Je suis parti dans le monde. nakendaki na mokili, J'ai tout perdu. Dans le monde, on perd tout. nabungisi nyonso. Na mokili babungisaka nyonso. Je perds le salut. Nabungisi lobiko, Je perds la vie. nabungisi bomoi. Et maintenant, je prends la décision Boye sikoyo nazwi mokano de rentrer chez mon père. nazonga epai ya tata na ngai. Il est en train de dire, Oyo nakoloba je vais me repentir. nakobongwana Et je vais me reconfier encore entre les mains. mpe namipesa lisu na loboko ya nzambe. Dieu fera de toi de bonnes choses. Boye nzambe akosala makambo ya milele. Kisa motuna wana se. Gumba moto.
Nayoka tu le moment où tu crois mon nom est inscrit au ciel. Ce n'est pas n'importe qui dont le nom est inscrit dans les cieux. C'est ça mon tonio sotende comme on est comme makuna na lola. Il a que celui qui marche dans la crainte de Dieu. C'est ça quand moto atambola kana kobanga nzambe. Est-ce qu'on peut m'entendre cette pratique-là? Par contre, c'est là-haut, mon nom est inscrit au ciel. Kasi yambo ya koyemba ngo c'est à te convaincre du mal que tu as fait. Comme utile pour l'église d'Abilo, comme utile pour la quartier, on peut faire ça normalement, on peut faire la bataille, on va faire quoi, parfois il parle de ça. Donc là, on a eu le problème, ça avec des amis là, on a eu le problème, c'est pense à la la tête à utile pour la montagne. Donc là, il faut regarder après de la maman à Yesh. Demande le Saint-Esprit à ton Dieu que les dieux véritables les savent. Fais à ce qu'on a demande que l'Esprit de Dieu et qu'il te l'entende et que ça lui rende au Haïti. Dans le Saint-Esprit, pour te convaincre du péché. Le Saint-Esprit Père éternel, te disons merci. C'est pas ça qu'on voulait pour ce matin. Merci pour l'œuvre que tu as donné dans le cœur de ton peuple ce matin. Bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu. Vois les larmes des enfants, Seigneur. Ils ont compris qu'ils avaient le mal marché devant toi. Seigneur, ce matin, ils sont revenus vers toi. Père, laisse que le ciel soit dans la joie. Que la fête s'organise pour eux, notre Dieu. Fais-les apporter une nouvelle alliance. Fais-les porter les manteaux de notre Dieu, de ton esprit. Fais-les porter la chaussure qui les aide à les manger. Que ce peuple devienne l'éternel Jésus pour ta gloire. Bénis cette église. Bénis, éternel Dieu.
Que la gloire de l'éternel notre Seigneur soit sur chacun de nous. Et c'est là au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié de disant Amen. 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 On peut s'asseoir. Bata. Amen.